mais na moni mulongo neti concert ya na salle ancienne Belgique na baba na ngai place oyo alobaki lobi ke bakozala mais na moni mulongo bato concert moko obeta wana mais na tuni te banani na kasika oyo boketo alobaki lobi parce na moni bilonge ebele ya mingi ba Rwandais ba mindele baza moins basali mulongo esika bazofuta ba billet. Je ne sais pas ce que eloko ya lobaki lobi ke tokoya ko bare lobi bango to tonda ebele mais na moni pe bato ya biso ba congolais esika batelemi wana te. En tout cas biso yeyo tomoni ba combattant te baza te côté kuna o balobaki ke bakoyela côté kuna eza kaka ba passant donc ceux qui ont tourné de l'autre côté, boye, bah passant toujours. Voilà. On s'est confirmé, je suis à Bruxelles. Rendez-vous le 7 octobre à l'ancien Belgique. Na yeri forme na binote, bouta wapi, bobota ma wapi, boza bandoki moko bande kolanga bo bandok, ils ont dépassé ngai. Ça sera chaud, on va danser, on va louer, on va adorer. Est-ce que vous avez makabo ezo le kalambo kate? Boye bisanga nanu. Bande kolanga mona moso alingi nini mona moso. Mona moso Deborah alingi nini. Alingi nini mona moso. Alingi nini le peuple de Dieu. Biso tozo bundela mboka. Makile zo tanga. Awa tremblement de terre selebina na Syrie. Kuna batir kina banini baza ko mobiliser bande kolama yo yawa oya ko betela biso musique no nzambe est-ce que nzambe atini yo Deborah oyo o ko betele 10 chansons. On va faire Tenda et Baba Tenda. On va faire un We Testify. Déjà sur les commentaires, commentez déjà quelle chanson vous voulez que je chante. Moi je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux. À genoux, à tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quoi encore? On va faire Chakua, 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 Léo. Je vous assure que pour la toute première fois, Léo, Léo, Mouni chefu, Amataifa yote. Tokutumba yango, bande kulangai. Belgique, don't disappoint me. Venez nombreux. Déjà que vous avez vu que je suis là, je reçois des messages, des emails. Les billets déjà commencent à avancer. Donc, get your ticket. Ne manque surtout pas ce 7 octobre. Que Dieu vous bénisse. Et la moto, va combattre fantôme. Merci pour vos aura toujours ébélé à Kolanda Biso na kata chaîne Okitoko Oeza Totonga Congo Télévision chaîne moko oyo ezalaka wana pona koyela bino actualité na moment surtout oyela bino actualité en temps réel, c'est-à-dire awa lorsque maramuzo leka tozalaka wana toujours pona ko informer bino pamba te toloba ete ko informer bino ezalaka devoir na biso donc tant toza ko informer bino vu que ça devant na biso ya ngwan to luka to sala yango malamu lelo toye to solola likambo ya musicienne Deborah Lukalu donc moi si il fallait abeta concert lelo le 7
mais ba combattant basala ki campagne balobe makambo nyonso tu kelelo ekoyinda na Belgique ba blo moko ya ndenge wana. Donc vu que biso eza comme ça na biso tango likambu isalami tokitaka vraiment na terrain, tokitaki leo na terrain po tosola na bino tosolola toyebi te komba eza lisu na force te to ndenge ni pokoma makamba combattant bazoloba apparemment c'est comme si ndire bazo sela yango sute toza awa lolenge babaki à partir à 10h ba combattant babaki bakozala awa na salle ya concert awa pona ko empêcher concert, mais toza awa to komi déjà toza 17h, donc toi 17h na Bruxelles, mais ata combattant moko azate to mona ka bato ndenge bazokota donc tozo mona ka bandeko ndenge bazokota donc naza ngamo côté donc entrée yango wana omoni deux jeunes filles ba africain batelemi fille moko africaine alati robe ya ba tissu africain bango wana salle yango wana entrée ya salle mulongo ezaki molai déjà bakoti presque bato ebele bato baolekaleka na bango kasi yango wana yango wana bazokota bato bazokota mais en tout cas namoni boketi te kana nanga boketi wayambo aza te namoni ete kana na ngai amoni entrée ya salle yango wana bango wana kote kuna oyo balobaki ke bakoyela kote kuna eza kaka bapassant donc soki na tourner de l'autre côté boye bapassant toujours voilà en tout cas biso yeyo tomoni bakombata te baza te omoni bango wana bazokota lobi boketi oyo banda oloba likambo ya video moko ke mwana mwasi moko soki nani niakero akobeta lelo na la bourse soki akobeta soki akosala eloko nini bango bakoya bazaki lobi liboso ya ambassade ya Congo na Belgique awa lelo nde bakoya kote ya centre-ville na la bourse mais namoni mulongo neti concert ya na salle ancienne Belgique na baba na ngai place oyo alobaki lobi ke bakozala mais namoni mulongo bato concert moko ekobeta wana mais natuni te banani nakasi ka oyo boketi alobaki lobi parce namoni bilonge ebele ya mingi barwandais bamindele baza moins basali mulongo oyo esika bazofuta babillet mais je ne sais pas soki eloko oyo alobaki lobi ke tokoya kobare lobi bango totonda ebele mais namoni mpe bato ya biso bakongolais esika batelemi wana te bato batondi na ville parce que batouriste baza ebele abi akobeta lobi na pembeni ya la bourse en essence à la bourse mais justement epa na ngai donc ancienne Belgique wana sali wana ya munene wana ezalaka na koya baba na ngai nde namoni basali mulongo à partir na liboso epa na ngai jusqu'à porte ya entrée ya salle mais namoni bato mwinde ebele kwa ba rwandais na reconnaître bilongi mibale baza basalaka na hôpital nde nayebi bango mibale wana mais oyo etikali wana en tout cas namoni mpe bakongolais oyo ezalaki lobi ke bakoya manifestation bakobanda na 10h na ntongo na bimaki nakendeki na poste namoni mutu te nazongi nakoti ndako nabimi lisusu mpo na curiosité kaka namoni mpe mutu te Deborah Lukalu ye mutu azobeta sikoyo donc ranger eza libanda mulongo eza presque na porte na ngai jusqu'à na porte ya entrée ya salle ancienne Belgique voilà bato baza tellement ebele peza naomona kaka bilongi ya bakongolais te mais motu na reconnaître eza deux médecins basalaka na hôpital Bracops nde namoni bango na file awa epa na ngai awa donc police aza tout autour donc
ba bureau ya police lokola eza na kati ya centre ville vraiment police aza partout même que eza concert eza te lokola batouriste bayaka mingi donc namoni mutu te nakei ti ndenge balobaki ntina naissance kuna aro elandi nga nazongi lisusu côté de Brouquer nga naza na kati ya la bourse nazomona grande place nazomona la bourse esika batouriste baya kovisite sale yango eza en face na nga natemi liboso mpo ye alobaki lobi bango balobaki lobi ke bakobanda na 10h 11h bango bakozala awa 10h 11h wana nga nazalaki deja libanda lokola poste elele ekangaka ba 14h nakendenge na poste natamboli wana natali na bi namoni bango te namoni mutu te namoni bakombata te namoni kaka bato ebele na ville lokola il fait un peu beau bato baza ebele na ville sikoyo nazonga awa lisusu namoni mutu te namoni mpe bacongolaise congolaise mpe bazokɔta jusqu'à maintenant bazokɔta kaka bazokɔta surtout naomona mingi bafille bajeune fille par rapport à ya mibali voilà donc nga namoni kombata moko awa te kombata okoma lelo awa te balobaki lobi tika baloba tosi toyebisaki bango botika na bino concert musique mte oboma ebongisa mboka te awa bosalaki 10 awa est ce que échanger te hein bosalaki 10 awa échanger te toboyi te mboka eza ya biso nyonso mais ça sert à rien mais bayokaka te. Merci wana boskoyoka ndeko oyo aza kuna na Bruxelles donc boyoki ndenge apesi témoignage boyoki ndenge asili koloba vraiment parce que place salle ya concert eza na ngambo na ye batukutu oyo bakoti na kati ya salle bazalaki liboso na ye donc amoni bandeko ndenge ala lobby donc ba tendance nyonso tout baza wana ba Rwandais banani ba Congolaise donc na ba mindele oyo ba ye vraiment na concert wana mais donc abi amoni atande ko moko te donc ndeko kombata moko te aza kuna ni bokechu ni komanda eso au paparon au greffier donc mutu moko te aza kuna donc batu nyonso tout basalaki ba campagne batu nyonso tout ba mobilisaki pour balobaki ki les 6 bakosala marche il y a les 6 tomonaki yango tokotaki mpe na kata chaîne mais oyo ya lelo pour babaki les 6 marche liboso ambassade pour ko réclamer carnage oyo esalamaki na Goma après wana les 7 bakozala na Bruxelles na concert ya Deborah Lukalu mais tozeli pe kaka lolenge tozalaka to accompagner to couvrir to sala mais tomoni attendre comme côté donc tokoloba pe na bandeko na biso ba combattant lorsque vous avez na courage ya kosala ba campagne ceux qui ezala embuscade to ezala nini pour ndeko mo si tiazolo bana boyuti koyoka alobi très bien secteur wana nyonso tout batie basoda donc ba policier baza wana donc en tenue civile donc ya osala ba GT donc oyo ngolo ki oya kosala ba venti ba kokanga ye maintenant bomoni pe bongo c'est simple o bazaki wana bomoni toyaki awa na concert mais tomoni awa ambisca déjà awa donc moi tout ça là eloko ezateke botika biso na silence boye donc ils vraiment bien te parce que tant bolakaki tant bolobaki tokozala kuna ezapela bandeko bazaki ba se mobilisaki pona koya kaka lolingi makambo ngo esalamaka mais tant mpe okutene lo mo ezaki lokwana esalamite bozala na courage ya kosala biso pe ba vidéo boloba na biso donc to comprendre kaka que à retenir ezaki mwana mboka Deborah Lukalu abeti concert na ye ata combattant moko te azawana ata mutu moko te asali désordre ata mutu moko te atumbi pine kuna donc mutu moko te donc concert ezobeta ndenge za na concert azobeta sikoyo donc ya grave eza na ngote eloko pe ya mabe salamite donc merci na ndeko oyo azalaki wana pona kosala biso ba image pe kosala biso commentaire donc jusque là to bombi nanu komo memba sima to kotanga kombo na merci na musala kitoko oyo asali
au boende zalaka. Donc place ya nini eza tolakisaka ba combattant batemaki liboso ambassade bota makambasale. Donc tant on peut likambo o fallait salama et salamité et c'est nga pe tozala bato ba opesa biso ba image vrai pour le kuta pe komi trop na makambango. Donc bandeko bo signaler biso bandeko na biso ba combattant soki ke trahison eza to soki ke loko moko eza to lukara to yebaka déjà. Donc merci na maman Rachel Ngoyi na papa Kiongo, merci na bandeko nyonso tout obosaki ebele ya kolanda biso. Donc merci vraiment pour la mokoma lelo to sukia, merci na Steve Kamanga, merci na Rémi Boba, merci vraiment la bidon surtout. Donc tokutani mbala ya sima, bye.